Très bien, Mbadeko Balandi, nous avons sa confiance en Mbonda, école, ezali, magazine d'actualité, tu sais, Sabino, que le tambo la rapambate. Tant que tambo la c'est que tu as la réalité. Menga ta bozaka ta gouvernement, on a beau bien longueur à Alain Dewa. Les journalistes, à l'auté. Partout même, on va mettre la poto. Bébé Moussa, oui. Mais menga bakobo kamole Alain Dewa, tu vois ça moto la tembe. Mais tu dois constater réellement que comme au kangama mingi la prophète, Moussa Nzambe, c'est que Makamunsu est combien ça solo. Bon, toute ma question est belle, mais tout n'est belle. Dans un appel normal, dans un WhatsApp, dans un YouTube, c'est un message. Merci Nabino. Bon, continuer encore, c'est parce que on les a dit Moussala ou Salaka. Comme même la vérité, quand on a dit Congo de Tamboussama, on les a dit Kabla Motuya, Congo Zali Ayo. Moi, quand on a dit Congo Zali Ayo, parce que si on dit Congo Zali Ayo, la carte de naissance, on a dit Congo, on a dit que Congo comme Ayo s'approprie l'ango. Mais comment on est ça yo là comme ba congolais et pourquoi tu lingi ngote yo ba nzambe mongongo na nzambe zo utali kolyo kita kati na moto oyo azali pene na yo ozamba tini na nzoto na moto mozo ndima ete onyo ndima anja kita to kana kita le to sala sous émission oyo parce que bota ko landa mercredi émission bo bimata na prophète maye to lobaka mokolo na mercredi alobaka la kati émission ngo tango yango ko lekana okomona ba retomber nango ba retomber zali nini vula munene bete na kati ya Congo mobima surtout capitale ya Kinshasa passe c'est ce qu'on a auto zali oko wanga na vula beta ki mokolo na buta mercredi jeudi azalité elembo obozo mona sikoyo ezanga ite nangi bla tika rusu moi 30 secondes bota elembo obozo mona salemi o et salemi aputaka na monsieur salami pe malwa o prophète le bec ko kisama et comment il s'ameza bilembo bon elembo otozo ko juste si c'est plateau. Jambo jambo, shalom kundi la Bwana, haleluya. Muko bien? Habari tena ya mchana, mmeshinda bien? Basi mimi natuma ile picha ku grupe. Ni foto ilipatikana mawingu Kishishe. Watu wote waliona, kila mtu yote malikuwa mjini Kishishe aliona hii image ya hii foto. Mpaka watu walikimbia naona 23 na population watu kukimbia, maanake mawingu lijichapa mofoto ndio mtu mweko pale Kishishe ndio maana nitumia hayo. Ninasema ngani nitumie watumishi ya Mungu waone miujiza inafanyikana mjini ya Kishishe ya kushangaza. Mawingu mara moja yajifufilia natoka mfoto ya mtu. Ndio watu walishaishiwa, walishareve. Kama sasa ndio Mungu anakia tutetea kwa M23 hatujue babangu cha kufaa kiko watumishi ya Mungu. Kwa ile foto mimi na masukumia hayo na nyie muioni yako vya kushangaza watu. Merci beaucoup. Elembo obomoni oyoyo ese mikati ya Congo na biso awa la partie est ya République démocratique du Congo. Est-ce que comme théâtre ba makama mabe ndenge na ndenge na ba politicien misusu baza kati ya ba théâtre wana tali londe zaba ko mola kisa baloba na ye bomone image ya bibale bozomona wana bota image ya bibale wana ele mesoko le kabole ki tile bale to lo banini ndeko na ngai nzambe to so lukayo na ngai isa uta likolo akitaboye ma papu po ba nzambe neyo tozoki mbango pa mo kusali na nzambe e pa maloba nzambe bimaka to ka baso maloba lelo. Papa boni santé. Santé, moi muke papa nangai. Maloboloba ki papa ko kisami zo mona siko bikam sezo sala papa zo kasalama. On peut tirer d'abord moi temps. Dans la caméra wana. Ni obongisi pour mokolo lelo. OK. Tokopesa babiloko mususu totikala kolobate. Mais topesa yango batu pe bayeba bunene ya Nzambe. Eloko ya liboso. Yeba ke drapeau ya Congo eko changer. Ozolinga tolo babiloko batu bayebite bendela ya Congo bendela drapeau eko changer wana eloko ya liboso
eloko ya mibale hymne national ekochange mpona nini soki Congo ekozwa forme oyo nzambe alobaki ke Congo ekobonga fo biloko nyonso nzambe alakisa yango ekokosalaka Congo ekochange na biloko mpe ifwecha basigne eux pour accompagner changement basigne oyo ekoaccompagne hymne national ekochange 3 carte ya RDC ekochange déjà la monde a déjà beaucoup ça ok 4 armoirie to devise nyonso ekosha justice pe travail oui oui biloko nyonso nazoloba ekochange mpe nzambe asi ayebisi ngai na bakombo na babiloko nyonso eza teke nalobi pamba na ndenge ekochange na bakombo asi apesi ngai 5 langue monoko ya français ekozala te nzambe ye moko akozwa monoko ya mboka oyo ya biso moko nde koloba makongo nyonso mobimba langue ekochange 6 na kombo ya pays RDC Congo nzambe akochange ya asi apesi na kombo mosusu eza biloko oyo na bombi nde nalobi ke nalakisa nano po ete bato bakomona ndenge nazosalaka ebo eloko nini aza nango eske ayebi eloko nini nde nalobi ke nabanda kopesa biloko ya mutu ya napesi biloko 6 to biloko 7 ekokosalaka echange liboso tozokende tokokolobaka makambo ya mboka te toloba mpe na makambo ya libanda Japon bakozala na problème économie bakozala na problème ya mbongo là maintenant aux autres état que prophète international au sa prophétie kaka ya Congo bato bakondima teke na sa prophète kaka ya Congo na za mukebo na pesa ta mwa ndambu ya monde bayeba Japon na Chine bakozala na problème ya mbongo économie bakozala na problème liboso mutu nyonso azoyoka ngai akoma bamboko etanga ba Chine to Chine économie makasi bakozwa problème oui Dubai bakolala nzala na oyo nzala biso tozolala wana mboka oyo eza muke bape oyo ozomona ke bongi po ete bango baza mayele koleka bakolala na nzala bino bomona ba événement koleka kuna bakolala nzala États-Unis liboso tozokende moto aza na passeport ya États-Unis akokoma pays mosusu te bon oyo nazoyebisa yo eza mboka makasi babiki na États-Unis na États-Unis moto aza na passeport ya États-Unis akokoma na mboka mosusu te bakoboyela ye po ete moto ekopela muke okomona États-Unis anyokoli mokili mobimba nzambe mpe alingi anyokola ye mutu aza na passeport ya États-Unis liboso tozokende akotambola na mokili te ese ozolanda bakuma l'esprit bakuma kowelisa koluka changer nationalité siko tozolinga toloba boye à part RDC na Afrika yebisa ngai pays oyo eza na 9 voisins à part Congo yebisa ngai natuni yo journaliste à part Congo na Afrika eza na pays moko oyo boyebi bokoko tangela ya géographie to tangi jusque là eza na 9 voisins exact tu vois natuni pourquoi 9 pays voisins pour na Congo nde sika omoni na ye na carte na ngai omoni ba pays nyonso voisin wana ezali ba pays ya Congo eza ba pays te ezali Congo secret ezani jour bakondima tosali musala nzambe akiti tobandi kosala tokorécupérer ba pays nyonso tokokotisa yango na Congo oyoki secret Soudan ba Angola, Zambie, Rwanda, tous les 9 pays voisins, Congo, Zinga. Omoni ndenge bazobundisa biso. Voilà, Brazzaville surtout. Omoni ndenge bazobundisa biso bazosala. Tokokoma na niveau zamba kopesa force konyata bango, bozwi pays bo annexer yango na mboka na biso. Voilà. De secret na pesio, laisser le Congo aza na 9 pays voisins. Yebisangai à part Afrique, à part Congo na Afrique, c'est-à-dire jour où ekozala o tokokende koraye pays tokotisi yango na mboka ekomi province parce que force comme makasi kokoma makasi bato bako comprendre l'idéologie ya Nzambe de na lobi na mekanano ko bimisa mwa ba biloko mosusu na bombi de façon bato ba yoka liboso tozokende ke alobaka bongo eza munene mundele nde ayiba yango akabolo na nzamba kata yango nzambe alobi ke na ya kozongisa mboka lolenge ezalaki ka lala lelo yo Russie na Ukraine
bazobunda pona nini Ukraine n'existe pas. Tous les alliés pays USS ezaba États-Unis basali biloko na bango bakaboli lelo Ukraine abimi Russie azosala nyonso azongisa Ukraine longwa Russie akoma pays mobimba Ukraine n'existe pas. De biloko ezosala lelo ba Rwanda ezali ba Burundi ce n'est pas un pays. Rwanda ce n'est pas un pays. Ezali mabele yako oui, oui, tokende nanu. Mususu pauvreté. Monde mobile. Pauvreté liboso tozokende. Congo tokolela mbongo. Pauvreté kokota makasi likolo ya kozanga koyoka nzambe. Congo bakolela mbongo côté ya pauvreté bakondimaka naza prophète. Si soki bandimi ke tosambelela mboka tosali musala nzambe alongoli biloko nyonso lokola tozoloba bato bazondima te tolobi biso toloba kaka mais bakoyeba kojuge oyo tolobi ya solo to eza ya solo te. Pauvreté bato bakokoma ba pauvre modèle moko ya lisekité surtout na Congo mais eza pauvreté ya monde mobimba mais Congo nde akosibile mpona likolo ya kondima ba prophète te akolela nzala bongo ekozala te bakolela ndenge na ndenge. Siko tozokende likambo mususu ya malédiction na expliquer bato bazoyo kaka malédiction euti wapi. Malédiction oyo ya 2024 na mboka na biso euti na seni ndenge nini tala biloko seni asali papa soni seni asali ke boka mobimba ba voter pendant 7 jours oyo etikala kosalema na mboka mobimba te kaka wana RDC DD tala biloko ya soni esalami. Martin Fayulu kobimisa ye na 5%. On a zolo bezanzambe na nzoto te kobimisa Fayulu na 5% ya voix. Oyo biloko oyo seni asali, est-ce que c'est normal? Martin Fayulu atamboli mokili mobimba atamboli Congo nyonso mais Martin Fayulu akoko bima na 5% te. Oyo ezama mabe Moïse Katumbi 18%. Est-ce que penza oyo seni asalaki élection ya so de biloko oyo na lobi ke na épinglé Congolais nyonso ayeba esika malédiction ekoteli. Malédiction zamba pesi yango a partir ya seni biloko oyo asali corruption ya modèle nyonso seni nde esali ke nzamba asilika atia malédiction na 2024 Fayulu kobimisa ye na 5% moto asali campagne. Est-ce que za malamu yona ngata kutosolo na maloba na esika ni fanda beza kimia ita télécommande na yo longola ba esprit d'auto makalisi ya kanda longola esprit ya sentiment za nango ke soit disant za mutu ya intel longola ba divergence politique quand sur la bon moto là est-ce que esprit en nzambe contre esprit molimo mo santo discerner maloba papa otiko loba pendant même 2 minutes obimisa oza kati da yo otala maloba papa lobi so zali mabe to zali malamu papa na landi na otiko loba yanga kilipo na tali mingo lobi ba metali justice nzala pasi eko frapper ba pays minene o tebi de bazali ba puissance na mokili le Congo pe nzala pasi eko kota pasi ki ba boyi koyoka maloba le onzamba za nzambe ya mawa siki bloko bibisa po abi les choses cachées sur les bimi ya siki kama bata mati ekolo bimisi yango boyi si vraiment bana na nzambe oyo bazo diriger le mboka oyo bayoki yango pe ba ye verbino capable ki kanda ya nzambe ya makomba oyo ba oyo solution kanda ya nzambe kitaka soki ba yeba luki elongi ya nzambe toyebisi papa doze akodoze aza mokolo mboka soki atindi biso toza ba ambassadeur na ye tozozwa makambo ya bato topesi ye tozwi ya ye pe topesi bato mais eloko ezosala boye kande na yebisi bato ebele baza contre makambo ya nzambe yango nzambe azo frapper de façon que bayeba ke baluka elongi na ye nana na problème te tala nde tosali boye
mercredi to salaki na yo émission na yebisaki yo tango émission esili na yebisi yo ke émission yo okomona événement bilembe kolalisa makati nango okomona événement yango monaki na kishishi image ya Yesu. Expliquez biso image voilà papa, expliquez biso. C'est-à-dire image bozomona bota explication nango papa. Na mutu na pesa ki exemple ya ba nepe bimaki kati ope bimeka na matamba pata na expliquer yango mikolo yo to sali na yo kana la kisaliko likolo na zongela ka kozongela ke batala sikoyo awa na mutu oyo atindaka biloko oyo ye moko abimi pona kolakisa ko confirmer ke lokola bozondima oyo yanga ete ngai moko yao atie maboko boy population balobi na Congo na FRDC na M23 débandade papa M23 bakini police population bakini komona ka image nani akosupporter bakimi sa muntu kikobe kobeta sans que mutu akimisa bango bamoni image ya mu. Est-ce que bilembo peut-être est-ce que peut ça solution te le aussi to pesi pesi pas nzambe to ki maloba na bino est-ce que baby tu me conseilles te sans que tel se beta spiritualité nde oyo et aveugle bato bazaba aveugle à partir ya molimo to ko sili sagere ya est sans problème na lobaka yango mikolo na mikolo nani akondimi ni zo kanga mitema bato ezo kanga pona nini likambo ya est ezali kopa ya bakonzi bali ya kambongo na makambo wana yango bazobo ya to sambe la pote bazwa kambongo bazosala trafic na mboka mais Yesu ye moko abimi alobi boy oyo nyonso aza besoin na nga na Congo na za prêt yango monaki M23 bakimi na kishishi population bakimi to yebisaki yo ke mbula va enoka epesaka bourdonnement. Voilà. Est-ce que tango émission elekaki omonaki mbula te mbula makase beti le même jour mbula betano kaka malobolo baki est-ce que nzamba ko yango boto zongi mangu est-ce que nzamba kosi tala likambo phénomène ya mutu oyo abimi na kishishe na este mutu azobeta makambo ya este ezangai mutu azobeta ya biloko euti likolo ezangai pona ba confirmer na oyo mutu azopesa biloko abimi yemo botala ngai na RDC. Est-ce que likambo ya guerre ya este za spiritualité tala bilembo ezola kisawana tiko nani akoloba lisusu yango tolakisi batala image bati yango na archive ke muto tozo sambela azali ti lelo ayoka ka batundi bazana ye posa te yango aye atandi mabo azapre pona Congo po yamba ye azapre nani azondima yango tolobi ke toleka tolakisi eske umedi 2 jours tosali na yo Yesu ye moko aki oyo azana matoi ayoka po ete tokokoma na esika moko na koloba lisusu makambo ya bakonzi te omoni awa ye ozotuna loba na alobi tokokoma na esika Nzambe yo Yesu yo moko zwa bango a charge ngana koloba lisusu te tango oyo pesi ngana loba ekoki lobi na songela kama makambo wana kobima prophète la belle te papa nakomi komona lokola na pesa ozama pesi akomselo na suka te papa yokomi olemba ya peselo makasi azo peso makasi alembi sote ngo lemba po ba yoki te papa motaki ola dans zela ya Jonas akomaki te akendaki nzela mususu ngai tango ozoya nazoloba bazoyo kana za Jonas te tokokoma na esika na yebisi yeke no na sina pesi maloba na yo na koki mais yo moko sala mukano na yo ngana na problème te Jonas akendaki nzela mususu Nzambe azwiye akotisi ye mengai na za Jonas te pona nini yo tozoloba nayo yebisa bakonzi ba yawo baza koyoka na sokoli maboko epa na ngai esi soki lelo na bengi bango baya nakomi komona lokola naza na intérêt epai na bango on dirait nazoluka mbongo papa na yebisi yoke na église na biso mabonzi ezalaka te likambo oyo otikala koyoka yango te nayoka yango alors vivre mpe malamu très bien naza bien bana na ngai batangaka nazovanda na ngai tovandi na biso la vie continue papa il faut yeba ke mutu ya liboso kopambolama na mokili mobimba eza mosali ya Nzambe oyo tozosala eza vie ya bato ya peuple bazonyokwa mboka ya
ya nzambe bantima tosunga bango motabota mokilo kongo azate nani mukolomboka nani na ngai muleki nzela mukolomboka aza likolo nga na muleki nzela soki ye mpe ayebisi ngai loba naza kobanga mutu te oyo akokomonaka eza mboka na ye totikeli ye atikala na mboka na ye eza mboka ya nzambe toza na priorité ya koloba nyonso tolingi koloba tolobi yango komona mutu mosusu olobi ke tozosepela te boye okosepela me jour ata osepeli lelo te lobi okosepela na ngai po ete nzambe mutu atindi ngai osepela te suka okosepela na ngai lobaki nzambe mutu atindi ngai te omoni nde tozotia nimero na ngai eza kolakisake na bangaka te oyo ekoya eye papa epa na ngai blague eza te nimero na ngai eza affiché oyo azomonaki aza mwana mobali aya tosilana na ya yebake na profete pe botangaka makambo ya baprofete soki oyebi te tanga makambo ya baprofete Kimbangu bazobenga ye mukongo mais a se retrouver na este ndengeni kuna batie ye na miyolo na este a se retrouver na este ndengeni ye mukongo kende na kasangulu soki balonaka biloko ebimaka na kasangulu awo eza musika 0 mètre balonaka biloko ebimaka tuna bato nyonso likolo ya profete ndenge nazotea boye otie tembe nanga okufi blague eza te mboka ya nani nzambe mutu atindi nga mabele oyo eza ya mutu te eza ya nza osakani tokokunda yo na mabele oyo fo tosala mosala ya nza bato nyonso bazozela resultat ya kongo sikoyo nde azwa a la base ya konyokola afrika nyonso mobile likolo ya mutu makasi ya bakongole tosala mosala bolingi te sikoyo tokosala nde nini yango tozolobake yoyo na beleli tokomi kokende na suka na beleli eleki awa tokomi kozela mukano ya nani ya nzambe olokanga bato lokola nokangaka papa ka olokanga lokola bato lokola nokangaka na lobi na lembi totikela nzambe asala musala totikela nzambe asala musala soki lelo bakonzi baya bazoya te bakonzi na continue mpo nani na kozongisa maloba epai ya mutu atindaki ngake na sina lobi ekoki sala mukano na ye na Sodome lota nzambe abimisa ye oyoki toboya kanda ya bosala nzambe elukama toboya nzambe abimisa lote na bana na ye toboya kanda ya mosala nzambe bima toboya maloba ya kanda bima kati ya monoko ya mosala nzambe batindi ye azosala sentiment na ye te alalaka nzala te alizokola motema kimia ndenge ezaka esengo na biso me ntango liloba nzambe maloba ya nzambe ezoba kati ya bosali na ye te bakomibatela parce que kanda ya nzambe likolo ya kongo oyo ntango azoyoka mosala nzambe azoyo bezopesaka malili papa okolemba te ozali vraiment oyo nzambe atindi ola mpe etaka ezali moko na kati ya bakongole oyi kolinga te lelo oyo frappe wana eza biso mpo soki frappe ebimi kade ebimi kati ya boloko na bino ebimi yango mpe yakoyoka mpasi wana ya kosufrir tala kongo nasiki totala bakonzi tabi tala kongo mboka na yo tala ndenge ezali kovivre lelo bapasi baguerre bitumba partout imisa maloba ya nzambe oyo kopermettre ke congolais afongola motema badeside bayoka réellement ke maloba ya nzambe ezali bapusa pemene bafukama ndenge olobaki tokota na kongo ya sika yango oyo tokofukama tokotombola maboko tokotala likolo tokoma na niveau ya terre sainte wana babele masante dalongina tona yo papa estce ndenge tozosala makambo ya mboka ngai nakoki kofuta mbongo na kamera ndenge bakonzi nyonso bavandi estce ngai nakoki kofuta mbongo jamais bango nde bakoki kozwa biloko oyo ya charge ya bango ngai nazoleka kaka pamba na lobi me ngai makambo ya mboka ngai nayaka kofuta mbongo na ngai oyo nzambe azopesa ngai nafuta to eza likambo ya mboka leta nde akoki kozwa biloko oyo ya charge ngai nalekaka pamba siko biloko ya boye nzambe akitisaka nda na ye bongo ya kolia bana na ngai nafuti yango na émission me leta natuni nani mokonzi oyo akotaka na kibokonzi na ye na mbongo na ye bongo nyonso bazosalela euti wapi eza yo nazotuna bongo nyonso oyo bazolia oyo bazosalela bauti nango wapi eske nani akotaki na mbongo na ye bazoyoka ya oyo ngai mosali ya nzambe nazosala makambo ya kosunga omoni ndenge tata wana abimi bolakisa ye makasi abima bomona ndenge abimi boyamba ngai nani amoni te boyamba ngai ye ngai oyo
mwana na ngai natindi ye mpo nabenga ngai na ya bino bozoboya ngai ye oyo keba à partir ya le 14 Congolais keba à partir ya le 14 avril monde mobimba moto ekope Congo keba yo muto tambolaka keba partir ya le 14 est-ce que ngai mbongo ya kolia bana na ngai ngana futaka yango pona na lekisa image pona Congolais nyonso ayoka siko l'État musala na yeza nini l'État koko sala espace ya basali ya Nzambe ya solo balekaka mais ba oyo bazoleka bazaba tu ya lukuta me bozela crise économique eza monde mobi nano tolali nzala te ye wana tata oyo nazobelela ere nyonso amila kisike botala na kishishi M23 bango nyonso bakimi na population sa mundu gele tango tozozongela ka kozongela guerre ya este ezali spirituel nani andimaka bazoboya to sambela kimie kota pona nini bazo bénéficier na makambo etali yes bazoli ya mbongo bazosala commerce yango bazoboya to sambelela yango bakoluka bao ya lukuta pona bitumbe continue yango na beleri ke kanda ya Nzambe komi pembeni keba Congolais nyonso keba banganza Nzambe alobaka pamba te soki alobi likambo ifoka esali na moni lokola na suki nde tolobaki ke tolekisa biloko oyo bamona makambo ezoleka na mboka Yesu abimi ya komona na boye na moi bato nyonso panike kokitisaka nda na ye ezali likambo grave te bato bayawa kolukelongi ya Nzambe na yebisi papa koboma bakongole te papa koyoka mwana na ye mwana na ye oyo atindi mwana bilaka na ye na bilaka nyonso ya komonana Nzambe tango azopesa vision apesaka na provision azopesa biloko ya kolia apesi na appétit poti azanza akoko tinda ngai boye te sanke apesa ngai solution lobaka Nzambe ya lukuta yango moni atindi ngai na ye moko amona ni ye moko amonana Congolais lukuta na ye bima poasa akoko pesa vision te azanga kopesa provision apesa kolia il faut apesa na appétit poti azanzambe akoko tinda ngai boye te sans solution soki atindi sans solution c'est que Yesu azali ya lukuta na opeselemi papa akati mwa balbamuke opeselemi jusque là en tout cas attends la radio attends la télévision na tikali komona ta mosala Nzambe mota bimake soit disant to prophète bobe tala opeselemi apesa bakatisa ngo c'est comme si numéro de te kanga minye baza suspense baza bateli bakoloba baza kuna yo siko ozo attend ya ko expliquer ngo c'est pas ce que zala ki maloba o loba ki ngo avant oui kokisami kuti ngai ndi nazoya na biloko wana nani mususu akoloba yango ngai ndi mutu nazoya na biloko wana yango ezotala kaka ngai Congolais aza kuna te ata bamoni bono eza ya solo ka ndenge wana bato Nzambe asungaka bango soki bazomipesa makasi tala ndenge nazobunda likambo ya Congo ndire eza likambo ya famille na ngai apatala moto mutema mabe ya bakongole lelo yo bazolela kimbangu basunga ye bango balivra ye te lelo kimbangu asi akufi nde akomi na mutuya tango azalaki mobimba bazalaki koyoka kimbangu bazalaki koyoka ye omoni ndenge kao kama kambo batraite kimbangu wana nde bazotraite ngai nani azoyoka ngai kaka soki ngai na akufi omoni nde nazwi valer olie baprofite na tango naza mobimba tala mikuwa ya Élysée moto akufa bazwi ebembe bake kokunda me tango ebembe tutali na mkuwa ya Élysée ebembe se me ya mkuwa ya moto akufi esekwisi ebembe bongo ya ngai moto viva bongo esekwa te oyoki komikanda mesia il faut événement mususu esalema oyo bato bazoli nazolinga Nzambe asala makambo mususu oyo kokosala bato bandimaki naza prophète mikuwa ya Élysée esekwisi ebe mikuwa Élysée asa ko Élysée mutu asi akufakala baye kokunda ebembe tutani na mikuwa ya Élysée ale ebembe seku bato bazongaki na ndaku baya boye bafandi na bandaku bamona boye mutu bakenda kokunda yo ya zozonga bato nyonso bakim basali analyse na étude bazongela kuna batala eza nini baye kotala danger
mikuwa ya prophète, mikuwa ya prophète, mais siko mikuwa ya mutu akufi esekisi ebembe. Bongo ya ngai vivant esekisa mboka oyo te. Na yebisu yoke na kombo ya Congo ekosha toko changer nyonso. Nzambe asi apesi na kombo ya Congo. Apesi ngai biloko nyonso moyen na etale nyonso ezate. Il suffit que ton ndima bandima la kati ya prière na to koza to kata ba bondeli na yo ko bondela on zamba ko pesa bino to salela yango omoni do ya liboso yo Nzambe apesi ngai eza ya orientation. Très bien. Ya orienter mboka, ya orienter ba province, ya orienter namu tu na yebisi ko kende kuna te ko kende te. Do ya liboso yo Nzambe apesi ngai orientation. Ko orienter mboka. Orienter mutu na biloko nyonso soki na yebisi kokota nzela wana eza nzela na yo te oboyi makambo ekotambola te. Mutala ndenge bazoboya bazokende pa ya lukuta ngai ezosuwa ngai te. Ngai na ko se retrouver na mboka na ngai bomata bokita oyo eza mboka oyo ya bakoko ngai na Congolais de naissance. Mama na papa ba Congolais awa nde tokosala makambo richesse libanda te kaka awa nyonso Nzambe akunda awa matiere nyonso apesa biso ba Congolais to wana mayele wana yo moto tambola tala papa makambo ezoleka kende na babandale bisika nyonso kokuta chaque poko batu batandi ba mesa bazomela masanga siko batu oyo nyonso bazomela masanga bakubundela mboka mukolo nini l'État pesa instruction bakuti mutu azomela masanga babeta ye fimbo réglementaire 300 fouets. Batu ya boyi ba impuissant bako kubundela kamboka te pe omona bato bazomela masanga ka bato bakenda ke église bazota na ba église bazozonga na bandako bake bameli masanga siko bato bazomela masanga bakubundela mboka mukolo nini tala message ya espoir on appelle ça ki basoda babenga kinga ba féliciter ke oza mwana mobali kopesa biso zela ya espoir boy tokobunda bitumba nalobi bobunda bobele na Nzambe na ngai akoya kosunga bino. Tala ndenge toza boy bapekisa komela masanga bapekisa biloko nyonso ya mabe oyo koko sala ke biso totula. Tala ndenge toza boy Congo mobimba Congo papa Congo azana nyonso Congo akolesa monde mobimba tozolo ba yango pamba te bato ebele bazolo baboy. Est-ce que Congo yo ekoko bonga mais soki Congo ekobonga te bongo toyena biloko yo ponani mabele en terre promise mabele masantu tozolo boy papa moko etondala mutu azalaki kobota te bamoni akomi kolia mwa biloko ya mwa ngai nzemi ekoti akoko sepela te akoko zela kobota te me bato bazolo est-ce que Congo yo ekobonga oui arasire batu ke mboka ekobonga pona biloko ya kobongisa mboka esi esali nini esi eye etikali yo nanga etondimela Nzambe makambo esibi. Voilà. Merci papa Louis Mbaki biso ba descendre le Sané Philippe, merci à Wilfried Samba, merci à Écrit de Mateta, merci à Benjamin Kilunga, merci à Medine Kamembe. Moi, on est devant la présentation, je vous retrouve prochainement dans notre numéro. Je vais rester branché, si les restes à programme là. Bonda École et continuez toujours de s'abonner massivement à notre chaîne YouTube Bonda École officielle. Ciao, bye. Merci papa. Merci beaucoup.